Papa Rabi Mavinga. Oui, papa. Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci, papa. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV. Bana poto, bana partout, bando balanda Kilongo TV mbote na biso. Tokolela. Na ebite nini ba artiste comédien ba gokufa motema pasi. Tozolela Kokodjoko en même temps tozolela Suzy Bantu. Suzy Bantu a été kotika biso suite d'une maladie et sali passe, sali vraiment motema pasi. Toko kabula mawelongo. Ba obsèque ya Kokodjoko levé du corps eza dimanche oyo. Dimanche au le 5 na morgue ya clinique chinoise toko longwana toke bongo na place des artistes baocha kombo na ebisika wana simatoke na nécropole 2 place esika ekuke na yasuka ezali kasi leo to ba Suzy Bantu aute kotika biso boyebi ya kufa samedi dimanche Kokodjoko akufi Suzy Bantu matanga ezana pana baona lemba kasi fondation Denise Nyakeru oya mama Denise Tshisekedi baketa bakendaki kuna elongo na président Lombe Shukari Faustin na président Masumu na quelques artistes et comédiens bakende pe kosola na famille ya Suzy Bantu pona matanga. Je sais que bapesi quelque chose kasi tolanda bilili ndenge nini elekai bonto zonga toko baso na biso tolandi. Même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas n'a pas de côté. Oh, moi, c'est un Simba. De quoi? Moi, c'est un Simba. Moi, c'est un Aswa. Zéla, Makamo est comment aussi? Oh, merci. Longwana. Longwa. Oh, les vies, la pampa. Tu as caché au santé. Non, les vies. Molato, pardon. Molato, c'est quand même. Aucun problème. Nabelaga. Nabelaga. Aucun problème. Non, comme une donne, mobile, il y a comme une donne. Qui dit ça, il n'y a jamais mon slave. Il peut attendre Azon, c'est quoi? Molato, vraiment, t'es un dingazali. Azan no quoi mindondo, mindondo camarade. No kona, il n'a pas monté le quoi ça à malamouté. Chaque fois, ce qu'on m'a dit, la café bimelanga. N'évitez ce basso et n'amboise à un rage bon et pessayer, l'iboma so comme mon café à déranger kanga n'évitez. Nabi, no quoi mindondo, mobile ina yo, no quoi mindondo. Jamais à cause de mobile langa, mobile langeza yo. Écoute, c'est bon. Hein? Namoni. Oh, même si aujourd'hui mon nom est devenu un sujet de publication mauvaise et humiliante, je sais que mon Seigneur n'a pas n'a pas de côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zali nana kobangelo kote atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga na motema natana Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta Yesu isungi na ngai ya suka ekouta ye atandele akosala atandele okosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya ya Nazareth. Oh, soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai na komi na suka yawe Eli
mpona nini otikinga eli na baza batali kotika ngai te kotika nga te yawe nakomasi ja humiliation ya banguna. Lève-toi mon Dieu. Ata basi nasalela yo kolo nanga kino nakolata motole tongo ekotana te shilo nanga kino kopesanga komasika nga pe lokola Jacob butekoyina te kolo nanga kino nalonga etumba oyo tongo ekotana te sokopamboli ngai te nakotielemisamo bapaya oyo bayeli biso awa ezali délégation ya mama Denise Nyakiro Tshisekedi ezali coordonnateur ya fondation aye na équipe mobimba oya kotala libota. Je crois que mon avis que depuis ya kokwaza obela fondation ezwa en charge depuis kala bazaka na ba carte d'assurance médicale ou grâce maman Denise apesa ba comédien na ba oya mikolo na mabota na biso. Donc je crois ba na biso baza na mama na bango baza na ba carte wana esalaka que so tobeli la télé na ba télévision na ba radio lisungi ya moni ko monaki chaque fois Marcel Joël baza okende soki mbake na fondation kozwa kisi to ba orientation quelconque pona kokozwa traitement bon comme suka mutuni zali kokufa za programme nzambe liwaye ya mwana délégation eye pour visiter bien la compte ya mama Denise le patriarche Bukasa Isikaba vivant matanga interface na biso ezali papi qui est neveu ya ko famille déléguée pour préparer obsèques et les trois enfants sont là, l'aîné Joël, Marcel, notre petite, le patriarche Bukasa et Sikaba vivant. Matanga interface na biso ezali papi qui est neveu ya ko famille déléguée pour préparer obsèques et les trois enfants sont là, l'aîné Joël, Marcel, notre petite, représentant famille. Merci. C'est vrai que ma carte d'assurance est à la carte, mais assurance, la solo, ce qui nous a décidé, on ne peut pas faire autrement. Papa, pour Zalakinaïe, pour Zouaki soin, engagement au premier dame Zouaka pour la santé. Il y a un artiste Nyonso, en tout cas, pour Zalakinaïe, la terre Nyonso, je crois que le Joël a de temps en temps en contact avec l'équipe tout le temps. Nous avons décidé et soukaboye. Courage kaka na famille, na baleki, na baleko batikali. C'est vrai que papa accueilli mais papa likolo azakaka. Nous avons na bino toyebi ko sika bino te. Ozala tout le temps na bino pour la suite. Puis na ba famille ba libota mobimba. Toye na Congo ya première dame pour présenter ba condoléances. Naye aza yemoko aza sur place te. Yango a délégué biso en urgence. Toye ko tokutana bino to kabola mawa oyo elongo na bino famille biologique mais aussi na famille na ye ba famille artiste nyonso bazalaki na ye tango nyonso toye vraiment to partager douleur wana ensemble na bino éviter ce est-ce que programme est déjà peut-être que c'est quand même au kabola mawa to biso na bota ainsi que la première dame la délégation et il pour ce qui est un programme, nous on a déjà un programme, on a déjà établi le programme. Le corps se trouve actuellement dans la clinique chinoise. Le samedi pour ça la deux mortuaire, la salle à Sanef. Puis le dimanche, pour ça la levée à corps, la clinique chinoise. Toutes les cérémonies vont se tenir là-bas. Par après, pour ça l'enterrement dans l'écropole. Voilà, donc ça l'effort plutôt à la présent. On est au PC programme.
ça fait rapport à maman et mon côté. Et puis tout ça là, vraiment de notre mieux pour que tout continuer, tout assister bien un peu dans la étape mieux sur la Mexicaine. Vraiment moi message le bateau qui n'a pour nous partager la vie. Et l'homme a outil Koloba. Mais moi je parle plus au nom de tous les artistes comédiens. Donc remerciement Nabiso et so continuer kaka ndenge bozo continuer ko sala pour Nabiso parce que on ne cesse de le dire. Ni telle l'intervention de Maman Denise, eh bien, des cas comme ça, Tolengo Zanango est belé, c'était un décès. Et nous sommes aussi conscients que ceux qui ne connaissent pas à tenir les loyaux, c'est parce que les soins, lorsqu'il fallait que ce soit yango, et ça zangate. Donc au niveau des artistes comédiens, Maman Denise, à travers sa fondation, a joué rôle makasi pour nos états de santé nabiso. Beaucoup d'artistes, sans vous cacher, étaient malades. Mais au bêta-kara, au melika calmant, et puis bon, la vie continue. Mais depuis Makambo et Komi Oyo, et quand vous vous présentez chez un médecin, le médecin vous demande mais yo, au Komi Oyendengenin. Parce que quand vous avez il fallait que tout sauter. Donc, au nom de tous les artistes comédiens, nous remercions encore une fois la première dame, Maman Denise, pour l'initiative et que Dieu lui donne encore beaucoup plus pour à s'occuper, non pas seulement Nabiso, mais même la catégorie Moussoussou. Mais déjà pour Nabiso, nous savons que la prière Nabiso Nzambe Azagoyo Kango et que à côté de na lobby ba idée Moussoussou pour que œuvre naye et kende liboso. Nous avons connu beaucoup de cas où ebinomoko boyebi ezalaki que soki intervention il y a fondation Zalakate, nous aurions connu beaucoup de cas il y a malheur. Mais grâce à la fondation, eh bien tout être humain à malade et puis bon à se faire soigner et puis à Biki à moins que Nzambe yemoko a décidé. Donc nous sommes très reconnaissants et comme dans le milieu pendant que nous trouvons que ce geste ils ont contribué même à l'épanouissement et permettre même biso bato ya kalaboye to tenir le coup parce que nous tous nous en bénéficions. Mais il y en a qui naki motema kaka ya mabe naki motema na biso mutu mwindu tout ça au monde et ça nous crée même des gens parfois au monde baza contre sans les kamboka kaboye. Mais dans toute chose beaucoup à la côté positif, ce qui est profitable, ce qui est positif bozo landela yango et nous pensons que nous cessons de proclamer partout que la première dame a posé un acte salutaire pour les artistes et comédiens et encore une fois ndenge boye lisusu ko manifesta ipande ko nabiso kokodioko nous n'avons jamais cessé de dire na batu balinga koko baby sa réputation pour nous c'est vrai que Coco belaki mais ceux qui olinga Coco okoki ko no trouver était quelque part à perdre de mémoire aux joyeux photos au publier. Et en même temps, t'as l'artiste congolais, vraiment, batika bango, tout ça. Quand tu as la fondation, et nous, guerre te mener yangwana pour dire, papa, botika wana koko travaille à la RTNC. A gagné kamuke, mais koki ko permettre à son matali pata 2 jours. Et pour la santé, obino bozo lobela wana, il y a toute une organisation, ils ont s'occuper na yé. Et c'était un peu la guerre que nous avions et que nous avons toujours pour nos détracteurs, mais comme je dis, nous sommes dans le bon et nous sommes dans le positif. Encore une fois, bon, comme ça, merci Nabiso, la première dame. Merci beaucoup. Mouké na oyo président alobi ndenge bozawa na beaucoup mi famille Nabiso. Ata bino bolingi na bino te, beaucoup mi ka famille Nabiso déjà. Parce que au bozo ça là c'est plus que
oyo biso tokanisaki yango te na likanisi mama azwa mama Denise vraiment eloko wana ekotaka biso na fond ya mitema poso totali ba chiffre oyo ebimaka na ba hôpitaux na ba calcul esalamaka lere tozwa ba traitement ngo ere moko ezaka obimina na libano to seigneur kaka oyo. Donc vraiment ezali likanisi nzambe tolobaka nzambe apambola ye makasi pe bino bosungaka bozala wana so bomoni mutu alinga loba mabe mpona abebisa motema mama bobise te tika kumeka kutu te bopekisa penda mabe mutu apesa mama bula mabe te na likanisi oyo azwi et puis bokomisa message ya koyebisa mama ke papa Masasi alobi na bolamu ya sali alemba te akonte totikali combien mpona kokunda lisusu tala to tikali soki 8 soki 9 oyo yaba akokunda lisusu po akoka parce que sans elle tozana côté musu toko kende te mère vraiment ça elle biso ba calcul ya kokunda biso su bien po biso nyonso to sila kaka bien parce que elikia na ba oto kanisa ki to moni yango te bisika nyonso to ibai ke oyo nde akopesa onda akopeta mais to moni échec kaka donc kaka ye mutu o nzamba poni ke akunda biso vraiment mama akontaka biso totikali combien vraiment alemba biso te beaucoup ça message au panaye nzamba pambola ye merci sur fondation Tamulaïté parce que baza pena matanga mususu foba présenter ba condoléances je crois que pona awa toki ko silisa boy n'est-ce pas cordon sauf si vous avez OK bon président quoi que sili moya koleka te soki nololongisi lokola eli epata mokebetisa mpula nzambe Voilà, merci à Nathan Kifuta. Je pense que Bolandi, Dengenini, Fondation Denise Nyakeru, Oya Mama, Denise Tshisekedi, Bakende Kosolana, famille à Suzy Bantu, basé accompagné par Président Lombe Soukari, Papa Masumu de Brende Topé, ANTPC, Namoni, Papa Nabsope Masteska Bambaze, Wana, Bartiste, Msus, Loka, Karine Pala, Bazaki Wana. Pas si mingi Suzy Bantu atiki biso totondaka nzambe. Merci na Kolos Masia Nazareth APC Suzy Bantu. Merci na FB International Mubimba. Merci na Tanki Futa Maman Nathalie Zeko. Merci pa na bino. Merci na bandeko nyonso balanda Kilongo TV. Bino be bolingaka biso, bino be bosutenaka biso. Merci à mingi. Ba obseka Suzy Bantu et après bima les 10 de Yakokodioko dimanche oyo les 5 bon les 10 ezala Suzy Bantu. Soyez va changer programme peut-être aux ana pona ko annoncer mais topé ko pesa na information vraie. Merci na Tanki Futa wa zesi mabilili. Tokutana binomba sima Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Ah, dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Depuis que nous sommes en kati, on a un article au fond là. Donc, on a bien mis dans la makolo. Voiture moroté au cas si tu as besoin d'argent, tu as une garde-robe. Bon, on va vers ça que l'objet n'a pas kuna. Au bien ma Chantal, à Zapoua la Sima, l'article qui est salam pour ça. Peut-être que Moni a été mais au bien à Etoile la Sima. À Pisayo. Ainsi que des publications mauvaises et humiliantes. Je sais que mon Seigneur n'a pas Narobangé l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi nanga zalie. Nana kobange lokote. Atami sonanga. Ezomona te. Maboko ezosimba te. Alléluia. Elikia nanga. Amotema. Oh, moi, c'est un simba. C'est quoi? Moi, c'est un simba. Moi, c'est un moi, Aswa. Zela, Makamo est comment aussi? Oh, merci. Longwana. Longwa. Oh, les vies, la pampa. Tu as cassé au santé. Non, les vies. Molato, pardon. Molato, c'est quand même. Tala, aucun problème. Nabelaga. 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 On reçoit problème. Non, comme une dondo, mobile, na yo, no comme une dondo. Kiti saenga ko za jamais mo sna mboyi pe tata ninga sala yimu ninga. Nabelaga. Lipoma. Azon, c'est quoi? Molato. Vraiment tala ndinga zali. Azan no kwa mindondo mindondo kama nangati. Noko na ina mona mutu ne lokwa isa malamu te. Chaque fois, soka mwenye nzela ka fo bimelanga. Na ebite so ibaso ina mbwaza na rage bongo epeseye liboma soka moninga ka fo a déranger kanga na ebite. Nabi, no kwa mindondo mobile na yo, no kwa mindondo. Jamais akoza mobile langa te mobile langeza yo. Écoute, c'est bon. Hein? Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas juste ma scène, à un habillé au Tozana. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Ah, dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.